toujours vivre le bien tu fils bilile le kamalo bana ebele DMTV toujours en avant. Nandi ya DMTV mbote nabino esengo eza ya biso ya koyeba ke boza ebele boza kolanda chaîne YouTube nabino DMTV. DMTV propose bino actualité mais tout ça la capé ba analyse sur ba sujet d'actualité ba faits sociaux na ba réalité ndeka tozomona na mboka na biso. République démocratique du Congo makambo zanga raté ba kolo baloba tambola na mokili omona makambo nde tozomona makambo épisode mususu uti ko bima kaka na histoire oyo ya affaire Mami Chibola contre Pascal Mukuna évêque Pascal Mukuna boyebi ndenge Mami Chibola sambwisaki évêque Pascal Mukuna avec cette vidéo de plus de 40 minutes hein, et memaki Pascal Mukuna kutuna prison bakanga qui est finalement l'évêque Pascal Mukuna a été acquitté à sortir grand na likambo oyo toujours kaka na cadre ya ne touchez pas mais un Mami Chibola asimbaki un yankolo et siko tamsuba retourne des osala. Est-ce que Pascal Mukuna zalaki na raison depuis le début na makambo oyo? Est-ce que zalaki nango te kaka conséquence ya bitumba na ya éveil patriotique ne baini ya Pascal Mukuna basangana ki ba utiliser mona mwasi oyo po basambwisa avec Pascal Mukuna oyo finalement a sambwete parce que Nzambe a relevé a télémissier le sousou na proposé bino bolanda audio moko ezako circuler hein, na ba réseaux sociaux oyo mungongo ezali ya Mami Chibola mais trop bango na conditionnel parce que to certifié que ezali mungongo na ye mais nous avons des raisons de penser que koki kozala effectivement Mami Chibola na makambo a lobby oyo wana parce que to landa déjà ye na ba vidéo ebele na ba audio ebele na ba émission tu dis quand même mungongo na ye ya on a proposé bino bolanda bongo na simande to ko analyser makambo oyo a lobby makambo ya somo oyo a lobby ezo talisa biso boye ba biso mususu o tamsu to kena na église ko sambela tomi loba ne touchez pas mais ouais loba na nzambe nda loba ngoko simba wena yete poko simbi wena ye eko lukela yo makambo ya ko toucher ba oin de Dieu nde tozo boya ko simba oin de Dieu te tika nzambe moko simba ye tika nzambe moko pinir ye makambo ya ko lia ba mbongo pona ko sala mutu mabe nde tozo boya bolanda Mami Chibola et bongo tokozonga pour que tokoka ko continuer sujet na biso analyse na biso to sala par rapport ya ba propos oyo boko yo kabino moko pe boko se faire aider est-ce que zaye était en tout cas to Rolanda yango attentivement et bon après tout cela je rappelle hein, que vous Rolanda DMTV chaîne YouTube na bino yom tozano na bonete ndeko nanga ozo zelanini cliquez kaka na bouton na rouge esika ba koma s'abonner oko koma mbala moko abonner à chaîne oko bossa na te cloche moko notification ko apparaître au cliquer peka kawana et ko permettre na yo o banda kozwa ba notification hein, sur ba prochaine vidéo tokotia awa makambo ya ko s'abonner na ba chaîne nde tozolinga abonne-toi ndeko na ngai abonnez-vous bino batu boze belo bozolanda biso na ngongo yo et ça la bien merci suivant cet extrait nous revenons tout de suite après. Pasteur bonsoir. Nimisanga mikolo na bengi yote na belaki frembe déranger kinga makasi. Pasteur pour l'amour de Dieu. Pourquoi pisa bato na bapesanga mbongo na ngai te. Na vandi na ngana no kimia. Ko kansate ke songa na vandi kimia nazo banga bango jamais nazo banga bango. Ça makambo. Pe bazana elo ba osala ngata moko te. Nazo banga bango te. Bapesanga mbongo na nga. Basi ba utiliser nga ndenge ba utiliser kinga. Même si de ceux qui batiki mukuna batiki ngo na négligence na bango moko eza faute na ngai te so bazana motema mawolelo ba yeko zwanga na bana basundoli ngai le bana ngai babimi biloko moko na nzoto à cause ya place bavandi eza bien te bapianga mbongo na nga so bapesinga mbongo na ngai te so bapesinga mbongo na ngai te asina kufi azobanga kopola te
kasi nakufi nazomaka kopola te kopola ekosala eloko te na préféré napola mais nsima kopola na nga ekozala makambo mosusu soki balingi kimia tobandaki na kimia tosise na kimia baliki osala nga bajour ozwa bato moko aparke basala nche po okenga nalonga na place wana bapesanga mbongo na ngai te lelo réputation na ngai ebebi partout basambwisi ngai papa pour l'amour de Dieu nalingi otanga bakombo na bango nyonso te pour l'amour de Dieu yebisa bango bapesanga mbongo na nga balibere nga mbongo na ngai nalingi baproblème te bapesanga mbongo na nga bapesanga mbongo na nga toyokanaki na bango soki balingi kimia soki bapesanga mbongo na ngai te bakotikala mpe kozala kimia te mpona kotika bango kimia te naza deja na bacontacte na bango nyonso tu nakozala na kimia te na bango nakondima oyo nyonso ekoya eya nango lelo nga navandi bango bazovanda bien nga nakoma ovanda na kobatama boyebi bamena so nga nazwi te place wana nga nazwi ndako wana place wana tozwaki ndako wana nalongwe deja place wana tolongwe place wana papa oza mosalela nzambe yebisa bango nazoko bazoloba soki bapesi yo $30,000 na dossier wana obotika likambo wana pour l'amour de Dieu bapesanga mbongo na nga bayokelanga mawa baza mpe na bana baza na bana bayokelanga mawa so bapie mbongo na nga te bapie bango 2 mois 3 mois bakolukaka ngai bakomonaka ngai te me bakozangaka kimia na vi na bango mobimba mpona kotya bango makelele moko na show moko ya kosakana te mpona mbongo na nga Basamakambo. Mboti kolanda wana audio to proposer bino eza audio ezali prétendument mami Chibola oyo ezali mami Chibola to ki voina ndenge azali koloba mais na koyoka mbongo na ndenge azoloba ezotalisa biso ke nyonso oyo avec Pascal Mokona a subir ezalaki nango cop o mami Chibola salaki na bato balingai kokule Pascal Mokona atangi na bakombo atangi tozomona keza camp politique moko oyo Pascal Mokona azalaki ko attaquer mingi mais ce qui est iloko zo sala pasi komona ke mwana mwasi ya boye lelo yozo lekana ozali ko réclamer mbongo bapesa mbongo parce que mbongo wana question tozotuna eza mbongo ya nini musala nini osalaki oyo fo bafuta yo mbongo azape koloba ke ye asi akufa deja azana somo ya kopolate uzana somo ya kopolate mais mutu akufa senga mbongo te yo senga mbongo neni mutu akufa senga mbongo te ba makambo ya modelo nde tozoboya eza normal toza mwana mwasi kitoko okoki ko gagner mbongo pe na ndenge moko ya bien sans toutefois que au sala qui bon le mot ingaz un peu trop fort nami réservé koloba yango mais c'est malheureux vous avez compris nani exactement mwana mwasi oyo azali et surtout ko sangana na batu pona ko sala mabe na mutu déjà ezali mabe nzambe aosepela nango te mais pire encore que ne ko sala mabe na oyo azali wena ye ça dit que au piéger pasteur au quoi ici pasteur pe lisusu olingo mais ma pasteur na boloko atika la kuna po pasteur akendaki déjà à boloko donc il fallait que ba futa yo mbongo pona o nyos tu yo sali wana ozwa ki ba disposition ya ko filmer au piéger pasteur et c'est malheureux lelo oyo kaka bato ba utiliser ki yo bazali ko peso mbongo noto bandi ko lela ke bana na yo ba état de santé na bango mais na tangu yo zali ko réclamer mbongo na yo ozobimisa bato oyo bazwa ki yo cop pour ko sala muku na mabe ozolinga sko ko bimisa bango mabe donc bato bazoyo ka peut-être ba yo kela yo mais à aucun moment na maloba nongo lobi to sentir ko ozo kapasi na oyo sala ki muku na souci na yo ya makasi ezali nango kaka mbongo elle n'a aucun remords ezata mukete azali ata ko capacité ndenge ye a détruire réputation ya muku na meye azali koyoka souci nde pona réputation ya ye ye moko andimaki ko bebisa pona kozwa mbongo oyebaki ki réputation ne ko beba nango mais yo sozu mbongo na yo alors ko s'étonner te réputation beba parce que oyebaki déjà ke ko beba mais seulement batu yo kenda ko coopérer na bango ba million mbongo ba pesi mbongo te pona sale besoin yo il fallait ki au sala na ebité ba armeni ni chose nango ko bimisa contre batuana mais c'est malheureux batu d'ailleurs ba comprendre déjà quel genre ya moisi
ozali, quel genre ya mutu ozali. Na kokaki ko comprendre ata moke soki osengaki ata pardon na mutu oyo sali mabe, na mutu oyo détruire pe réputation na quelque part, mutu azali na famille, azali na bana, azali na famille élargie, famille biologique, mais azali pe na famille ya bana nyo surtout ya azali kokamba bampate parce que ya azali berger, aza pasteur d'une très grande communauté, mais yo osali rien pour na mbongo yango pe combien, mbongo yango pe ekopelo pe parcelle na ma campagne te, mbongo yango combien oyo koya ko salir avec Pascal Mukuna modèle oyo ezali étonnant, ata remords ezali te, et pourtant ata kutu Yuda oyo atraisaka Yesu, Yuda azwaki kutu ba remords to moni ke na simatanga vandi aye kozonga mutu akanisa la bi on a sali peneza mabale nga beta chuta sima ke nozonga sambongo kuna pe baboya ki ko récupérer mbongo wana ami boma kutu na akomi boma, mais mwana mwasi oyo alie mbongo ya Satan et elle s'étonne que état de santé ya bana na ye e komandenge komi wana okomi sikoyo kolela lela osoki ba pesinga mbongo na ngai te na sina kufi déjà nazo banga kopola te, mais bon peso pe mbongo ngote ozape na loko sala te parce que maloba oyo koloba na maloba ya batu wana maloba no est-ce que vous allez sous na valeur parce que yo moko lelo zo reconnaître que nyonso sala ki avec Pascal Mukuna ezala ki finalement kaka po yo ozumbongo o détruire ce quoi avec Pascal Mukuna, et c'est malheureux. Comment moi na moi si okoki ko se comporter na modèle oyo ozali pe mama oboti pe bana, comment ko koma tina niveau okende ko coucher na mobali uniquement kaka po ba pesi mbongo po piéger ozoyer, et makambo wana ezali makambo vraiment malamu te. Dans l'entretemps ou quelque simba pe n'importe qui te osimbi un oin de Dieu yo sepeli okwisi mosali na nzambe, et vous croyez que nzambe a sepeli parce que nzambe le loi kolobake mukuna aza mutasela ngai me lokola mukuna kwei bongo seke mukuna komi kosala Satan, et donc ngai siko na sepeli pe na punir mukuna, mais non, Dieu n'est pas content parce qu'ayebi que mosali na ye akwei po yo peja ki ye, parce que même Bible za koloba fuyer il faut kokima, mais pasteur okima ndenge nini yondo ye vers ye po o piéger ye et faible lokola la chair est faible to zape bato makambo le kan ndenge le justice ba comprendre ki masolo yango ndenge zali nde finalement bayaki ko libérer Pascal Mukuna pe abimi, heureusement qu'azali pe mosali na nzambe que finalement nyoso tu bato ba comprendre que zalaki bitumba ya moini satana wa lingaki ko sala ebongo. Alors ba tactique oyo ya ko sala makambo lolenge ya boye nde vraiment tozo boya, ça nous rappelle scénario ba présenter ki biso tango Floribert Chebeya azalaki assassiné, non seulement babomiye mais lisusu balingi ba détruire na réputation na ye, alors que mutasi akufi déjà kotale sabiso na mutuka kokende kolakisana ba capote ba condom comme quoi akufaki parce qu'azalaki na ba prostituée, et c'est malheureux. Ça ba scénario moko digne ya ba bandi oyo tokoki ko accepter te na mboka na biso ba biloko ya modèle wana ekoka kosala, et c'est malheureux qu'une femme, une maman oyo biso sengeli tokoka kopesa ba respect ebele oyo abatelaka bana pendant 9 mois yenda koka kosala eloko aboyaza l'instrument oyo ba utiliser pona kosala pasta, mais finalement toza pe komituna est-ce que mwana mwasi yango baswa qui est par hasard ou bien ba recruter qui est parce que justement ba eba ikazali a même ya kosala opération wana sans problème parce que eza lolenge na ya zala kande bongo, c'est vraiment malheureux pona nga kutu na osepela kutu mbongo wana po so anope yango te le roi yo lobi koza na déjà so kufa déjà obanga ko polate comme ça total la kasi yo koma et koma kaka parce que yo sali wana ozomona ke yonde basali yo mabe mais yo sali Pascal Mukuna et ozolo belango tozo trouver yango normal, et en plus tu insistes ozako lobake ba faute na bango moko do fallait Mukuna tikala na prison na ba makambo yo sali wana, c'est malheureux, tu es méchante hein, oza vraiment kanda oza mabe makasi o kantsaka nzamba osepela nona makambo sali wana eza vraiment apasi tokomi na suka mon coup de gueule pe hein boyebi kaka ba makambo boye ya ba makambo ndeto boya hein ba biloko ya modèle oyo so bo sepele botike la biso like hein, mais mingi bokoki pe toujours ko réagir na nzela ya ba commentaire hein, et tobosa la pété ko s'abonner na chaîne na biso DMTV hein.
cliquez kaka na bouton en rouge esika ba komi s'abonner okoma abonner na chaîne na yo puis ko bossa na te ko cliquer na petite cloche de notification ko apparaître hein, juste après au s'abonner et ko permettre na yo rataka shooter ba vidéo soki totie yango awa. Nous rappelons que audio oyo tolandi nous pensons vraiment que zali mwana a mwasi oyo wana mais nous ne savons pas confirmer parce que authentification nango et salemité mais nous avons des raisons en tout cas à croire que zaye au vu il y a ba élément msusu les kanaki bien avant to sepeli ndenge bo pesi biso quelques minutes na bino boyoki biso to sololi to kutana na bino très prochainement avec un autre sujet d'actualité. En attendant, portez-vous bien. DMTV vous dit au revoir.